Bonjour bandeko balandia chronique du net TV awa tozana Gilmas Music Channel place nini nazolobela ba information ya musique tolali tolamuki Inosbi abimisi déjà single na ye eza audio o ezolobisa batu love ya RS eza love ya réseaux sociaux ba mama ebele na TikTok ba mama toloba 90% baza ko s'encharner contre Inosbi pour la séparation na ye na Rebo Chulo. Ba mama na ngai nalingaka bino mingi, mais en tout cas na eloko na likambo ya Inosbi na Rebo Chulo bino nyonso bobeti poto. Mutu ata moko te akomi na raisonnement ya kimukolo. Bato ebele balobaka eza rando etambolaka bongo makambo kendeke boye. Mais c'est que cela veut dire que boza kosali sabatu te o baza na posa koyeba histoire. Mais ngai na komemela bino ba réalité mususu o bozo kokakoloba te vis-à-vis. Na 90% ba maman baza kofinga Inosbi baza ko traiter Rwandais po aboyi po bakabwani na Rebo Chulo. Donc Renato loba Inosbi azalaki mutu malamu azalaki congolais po azana Rebo Chulo. Koboya na bango ezongisi Rwandais ba mama épée de logique na makambo mususu makambo kofunda wana mutema ematisi problème ematisi pression na makambo ebele mais bande ko yeba yo mama mutoza kofinga Inosbi ozana mobali na ndako boboyani problème sali ke boboyani eza partie ya vie sika papa wana est-ce que azana problème na mwana ou bien eza problème na bino mibale mwasi na mobali pourquoi bino bozolinga problème ya Inosbi na Rebo ekoma pe problème ya Inosbi na mwana na ye eloko eza ko traumatiser bana na poto lelo eza makambo ba mama ebele basalaka po baboyani na mobali bakomisi pe mwana ennemi ya papa. Mwana wana sika tango mutu azokola deja na papa na ndako. Tango azomona absence ya mama, ya papa. Papa azate. Qu'est-ce qui se passe? Mwana azana kapasité ya kotuna te. Mais bozobosa na ba traumatisme o ezoleka na mutu ya mwana. Tango azalaki tango akomi musika na papa. Ba je o basalaka. Eza ko jouer psychologiquement pona mwana na vie ya mwana mais lelo mwana azomona papa otosakanaka naye azali susu te. Qu'est-ce qui se passe? Bino ba mama boza pona Rebo na ndenge azobomba mwana Inosbi azana capacité ko mona mwana. Je peux dire que Inosbi na ki age na ye azako jouer na maturité moko exceptionnelle pona nga. Olia ko créer ba polémique ke yoksala bitumba pesa nga mwana kolakisa ki yende mobali amemi makambo à l'amiable na police soki na l'état parce que l'état nde okoka ko juger soki amemi yango na l'état c'est que tant musu yena Rebo bameki ko solola esimbité ou bien Rebo abombi mwana alingite Inosbi ya mwana olia ko créer ba makambo ya ba polémique ya pamba Inosbi amemi yango na ndenge ya logique na l'état. Où est le problème? Bino ba mama mingi bozalaka na base ya échec ya bana na poto parce que ba mama ebele bazolobela makambo baza na poto. Ba bana baza ko bebaka na poto. Mingi botala eza source ya ba mama. Botala par exemple papa ya Daju, mama ya Daju ba Gims. Ce botali histoire ya bana na ne bango moko balobaka ba mama na papa problème na bango etikala jamais ko affecter bana mwana okende kotala papa mwana okende kotala mama ça n'a jamais causé de problème conséquence bomoni avantage bana bakoli bien avec ba parents na bango bien que séparés mais baza ko se côtoyer mais bino ba maman boza na TikTok parce que oza na kanda oswani na mobali na yo kanda na yo wana okomisi yango kanda ya famille. Papa azesu na droit komona bana te parce que yo na ye boswani. Omemi problème yango ekomi ya mwana pe. Mwana za kokola sikaza kotuna papa za wapi. Ezana ba papa ebele bazaka na souci ya kozala na bana na bango toujours présent.
Mais bino ba maman nde boza ko stopaka ba papa bazalaka na kati ya vie ya bana na bango. Ngana ye ata problème oyo kozala ezala Inos Bi aza na problème yende problème ezala Rebo Chulo nde problème mais makambo ya mwana problème na bango ekoki ko toucher jamais mwana bana baza ba inosa tangu bino bango balingana ki mwana azalaki te ba décider kozala na mwana conflit na bango mwana kozala neutre donc soki mwana par exemple vendredi samedi Inos Bi alingi kozala na mwana pendant 2 jours ou bien pendant 3 jours Rebo pe 3 jours pe 4 jours ça doit se régler comme ça même na poto ezalaka bongo basalaka ba partage. Pourquoi bino ba mama ya Rebo nde komi problème Inos Bi aza Rwandais tolobaki ba Rwandais boy ti denile sipia kozi na makambo yango bozolobela makambo ya ba Rwandais victime donc ba problème kaka otoza ko lobela makambo ya ba Swahili bokomona batu nyonso baza ko loba Inos Bi aza Rwandais ce ne sont pas des swahiliphones batu tu baza ko finga Inos Bi Rwandais baza ba Swahili te yango nde problème toza nango na Congo na biso lelo mutu nyonso ya muswahili aza Rwandais pona histoire na bino pona ko relate bino histoire ya bien Inos Bi azalaka congolais 100%. Akoki kozala victime po akoli na Kivu makambo nyonso na Kivu aye ko kene na kini na aja kimukolo soki ba 15 ba 16 boko traité étranger c'est parce que eza slogan ya kilelo mais makambo wana bandeko makambo wana eza ko diviser peuple congolais makambo ya muswahili aza étranger muto alingala nde congolais eloko wana eza ko diviser peuple congolais lelo bokolo ba musique tambola kabongo bosta na likambo yote Bible écoute loba bénédiction lolemu na yo nde source ya bénédiction na yo un moment donné soki omoni ke vie na yo eza kotambola bien te obanda komituna pourquoi nazalaki bien lelo makambo na ngezo simba te nazalaki bien na 2000 soki 2025 comment ma 2030 makambo na ngezo tambola lisusu bien te eza na ba parole toza ko lancer ekoki ko jouer sur vie na biso eza na batu misusu na vie même na Bible ezali eza na batu misusu balobelaka bango mabete okoyeba te répercussion nango oyo mutu oza kosala mabe lelo soki ozoloba makambo ya mabe pona mutu oyebi ke eza mabe mais oza ko insister nango le karma ekoki kozongela yo vie mutu ayebaka te makambo ndenge kotambola karma ekoki kozongela yo awa boza kofinga akomi Rwandais po aboyani na Rebo boye bisanga nanu lisumu nini nde Inos Bi asali pona kosengaka kokutanaka na mwana na ye lisumu nini Inos Bi asali pona kolobela makambo ya mwana na ye est-ce que za problème kozala na droit ya kokutanaka na mwana nzembu Inos Bi abimisi nzembu wana eza banzembu oyo eza na référence eza ko éduquer tous les peuples congolais ba amoureux na batu baza na foyer soki totali banzembu ya Inos Bi ya général banzembu ya Inos Bi nyonso ezalaka ya mafinga te ezalaka banzembu ya ko éduquer nzembo oyo toloba même soki azalaki na Rebo na ndako nzembo wana ko bimisango ekoedike ba oyo na milieu ya ba réseaux sociaux akobima neti aza mutu malamu mais sima ba caméra aza ko souffrir bato wango baza combien na monde baza ebele oyo na réseaux sociaux bazo sala pe ba vidéo place moko yena mobali mais tangu baza liboso ya caméra makambo eza bien bazo solo la makambo ya bien mais soki ba bomika ka caméra bitumbe bandi bitumbe zongi Inos Bi ne fait que relater ba fait à société. Inos Bi aza kolobela makambo ya société. Inos Bi aza kolobela ba fait o eza koleka na ba foyer. Na kati ya ba relation na kati ya ba couple makambo o Inos Bi alobi eza ya solo. Mais comment sika boko misango kaka akomi Rwandais po ayembeli Rebo ayembeli bo tango azeko yemba avant Rebo combien de banzembo ayemba ya éducation kaka au contraire il faut banda kolobela nde Rebo ke Rebo ayaki ko
profiter na moto ya Inosbi, il faut que la vérité. Ce que lelo rebo amoni ke akomi grave. Tokotala kaka batikani tokotala. Mais une chose est vraie. Moi si nyonso oyazo mona ki aza danze. Boko mona le lobby eko zuata ba 1 ba 6 mois boko mona rebo akozala rebo oyazala ki na Inosbite. Akozala rebo mususu. Parce que rebo mobali oyazala ki na ye azala ko protéger na makambo ebele. Inosbi azalaki ko protéger irebo na makambo ebele. Bozo kaka exemple ya mbili mama mbili ya belle. Ona yo kaka soni ko benga ekutu mama. Tango azalaki na tabulei. La dame là était bonne. Batika la jamais koloba makambo ya mabe. Mais bota la tango ka mukoloba kabwana kiti lelo. Mama ngo akenda ba mariage place ebele. Botala ba comportement na ba place publique, na ba réseaux sociaux, na ba télévision. Ba comportement moko déplorable. Une maman oyazana bana ya kombo ya age wana makambo mbili bela lobaka na télévision, makambo sala ka ba action devant ba caméra. Ezelo ko louete, ezabilo ko sanctionner. Nde ba place osika rebo ko kende parce que ba ennemi ya Inosbi. Nde bakoya rebo pe kozala na tendance à prouver Inosbi ke yaza mobali aza mwasi. Mais sika rebo azobosana ke beauté zalaka temporaire. Encore une fois rebo foye ba kaza mukuse aza mwasi ya mulaite aza déjà na défaut. Et puis beauté o ebimaka na réseaux sociaux eza beauté ba filtre aza pena mwasi pena so talipe aza normal aza ya gravité. La chose ko pénaliser ye aza na mulai ya mbili ya belle te aza mukuse. Soki mrebo amoni ke ya aza grave yaza capable bokotala après Inosbi combien de mibali akoleka na bango kaka pona ko prouver Inosbi. Mais au contraire botala likambo nenge salemaka. Bozo exemple la gardien bazo kotisa babi ebele. Gardien bazo mutabeti balo ekoti bakobenga ena ni gardien moko supu. Mais joueur oyo aza capable de kotisa babi ebele babenga ke professionnel. Mobali akoko Inosbi tolinga te soki lelo azui 2-3 basi dans un an azo changer bato bakomona ngo normal parce que aza mobali c'est normal et c'est naturel. Mais moi si o bakomona aza kozwa mibali lelo abimina o lobi kuna mususu comme qualité donc façon ko lobela et kozala différent. Soki lelo Inosbi azui 2 basi dans un mois batali pe rebo azui 2 mibali dans un mois mutu bakomona dévergondé et kozala rebo ke Inosbi société ezalaka bongo ekomama bongo esalema bongo toko changer yango te. Alors bandeko bino bato boza kofinga Inosbi ki aza rwandais aza boye. Inosbi est né au Congo avec ses parents congolais. Bino boza na TikTok boza na poto ebe misu baza na poto misu baza na ba pays étranger kaka. Bano boza kobota kotoyo bozana baza kozwaka ba passeport ya ba français, passeport ya ba canadien, passeport soki ya ba belge, passeport soki ya ba anglais. Bakomi ba anglais, bakomi ba français, bakomi ba belge. Soki pe batu ba lobi ke alongwa kuna aza congolais boko silika parce que abotami na Belgique, boko linga ba benga ye paka ka belge. Sika ya bino, il faut ezala Belgique, il faut ezala France. Bao babotami na Congo bango il ne faut pas bazala ba congolais bazala ka ba libanda. Malheureusement encore une fois Inosbi mama na ye aza congolaise ya Butembo aza mundande, papa na ye aza hunde. Donc bango baza ba congolais ya makila ya 100% ya Nord Kivu. Soki Kivu eza Rwanda bokomi ko benga ye Rwandais wana likambo mususu. Merebo ye moko ayebi soki Inosbi aza mutu ya wapi. Ye moko ayebi. Biso ba congolais to yebi soki aza mutu ya wapi. Ava to yeba Inosbi ba jagubale ba sala ba test ya ba soki ya ba Vodacom. Biso to yeba Inosbi ava Vodacom. To yebi ye congolais. Bino sikande parce que baboyi rebo bino ba mama oyo donc nakoloba mingi te pona ko ni démystifier bino nde boza ko ya na kombo ya
aza congolais te. Eko changer Inosbi te. Inosbi eko changer yete. Aza oyaza, agotika la pe oyazali. Nasali mwa point de vue nanga pona nzembo wana eza nzembo moko mystique, eza nzembo eza ko éduquer masse, eza éduquer ba parents nyonso, ba tiktoker nyonso, ba influenceur tout. Nzembo wana eza pona bango. Merci, bo partager, bo commenter.